La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto. Lelo toye na ba vérité, lelo toye na likambu ya maman na biso Sifa Lokwa. Alors biso nyonso toyebi comédienne na biso Sifa Lokwa, en tout cas esali ba mois ba ne ebele Sifa Lokwa a jouer lisusu te. Ezaki na bate belé o bakomelaki biso, bate belé oyo vraiment ba contactaki biso pona koluka koyeba pourquoi Sifa Lokwa a jouaka lisusu te. Toyokaki mikolelekaki balobaki ke Sifa belaki o Sifa ba rimer ebimaki koto toyokaki o ba prophétie koto toyokaki bebila donjo pe ayaki alobaki. Alors lelo Xile Botelwa TV ayeli bino ba vérité. Pourquoi Sifa Lokwa a jouaka lisusu te et puis pourquoi a monanaka lisusu te même na ba matanga, même na ba fête ba comédien, même na ba matanga, vraiment Sifa Lokwa a monanaka lisusu te. Alors lelo tolitoye ba vérité et loko nini oyo e kimisa Sifa Lokwa na monde ya ba comédien. Et loko nini oyo Sifa Lokwa aina monde ba comédien, même ata au théâtre, au fête, au matanga akindara te. Touti komona mama na biso o autaki kokufa awa touti komona na matanga ya mama na biso Miraesa tumona ki Sifa te. Na matanga kutu oya ndeko Suzi Bantu. En tout cas Sifa Lokwa amona na te. Bandeko nanga lelo toyeba ba vérité. Et loko nini oyo Sifa Lokwa vraiment akabwana na ba comédien nyonso. D'abord mbote na bandeko nyonso o balanda Xile Botelwa TV. Vraiment ba bonjour, bonsoir. Wana déjà toyebi na biso kaka edependaka nango na air oyo tolandaka émission na biso. Alors lelo Xile Botelwa TV a raisonnaki koyela bino Sifa Lokwa po tozaki moi déranger na bureau na biso vraiment bate belé to moni ba message na bino ekoti ebele pona koluka kotuna vie ya Sifa Lokwa voir même tina ba commentaire to moni vraiment ba message na bino ba commentaire na bino bozaki ebele o botindaki biso to luka pourquoi Sifa Lokwa amonanaka lisusu te na monde ya théâtre. Alors lelo toyeli bino likambu oyo pourquoi Sifa Lokwa amonanaka lisusu te toyebi ye a jouaka vraiment très bien donc azaki ko jouer na ye bien ce qui batie vraiment couple na Omar et bandaki ko simba. Alors est-ce que Omar Kabongo azana cause ya ndenge Sifa bunga na théâtre, est-ce que Omar aza cause nango toyebi te. Alors lelo tozoyeba moi ba vérité ebele concernant dossier oyo. Alors bandeko nanga ceux qui vraiment ezambalano ya liboso, ceux qui ezambalano ya liboso o tomber na Xile Botelwa TV, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager et au sa malamu. Donc abonnez-vous quand tu es sarabino na rythme car abonnez-vous, commentez, likez, partagez et au sa la vraiment kitoko malamu. Et ça la kitoko makasi mingi ba j'aime na bino to lingango to sala toujours na bizelo ebisa bino ke ba j'aime na bino to lingango ba abonnement na bino sala biso bien surtout ba commentaire na bino ya malamu concernant likambo to tie en tout cas et ça la malamu mingi na ebisa bino toujours ba star na biso batala ba bloko autant au sali mission pour na Sifa au mona Sifa Lokwa to bandeko na eba okota batala. Alors tant otiki moi commentaire moko ya malamu et ça la vraiment bien. Tant bandeko na eto ye moko star ba okota ba otanga ba commentaire ba mona ba commentaire malamu et ça la bien. En tout cas moi liloba pona Sifa Lokwa selon makambo otolobela awa soko kotika commentaire na yo selon makambo tolobela awa e ozala malamu mingi. Merci mingi na bandeko nyonso o ba soutenir ka chaîne oyo kende liboso. Merci na bandeko o basala biso ba remarque et puis merci na ba o bazo benga, merci na ba o bazo komela kabiso. En tout cas boye ezaka malamu mingi bozaki ebele bo déclaraki likambo Sifa
lelo toyeli bino likambo ya sifa. Alors boza ebele o bozo déclarer pourquoi totiaka ba maya misu, pourquoi totiaka ba cœur brisé, totiaka maya misu to cœur brisé soki likambo to lobela eza vraiment likambo moko ya pasi nde totielaka bino maya misu na cœur brisé. Maya misu elingi koloba moto azolela. Donc ntango moto azolela moto alelaka kaka te soki moto akufi, mais moto alelaka mpe ntango aza na ba difficulté, moto alelaka mpe soki likambo elekeli yango bomoni totiaka maya misu soki likambo wana eza vraiment triste. Alors bomoni totie mpe maya misu te po likambo oyo eza nango triste te. Alors totiaka vraiment maya misu soki likambo eza triste. Bandeko bakomelaka biso, bandeko bazo ko encourager biso, bandeko vraiment bazo pesa biso ba idée, bandeko bazo tinda biso to lukela bango ba masolo, bandeko bazo tinda biso to lukela bango ba star oyo babunga kala. En tout cas, Nzambe apambola bino, Nzambe a continuer ko batela bino po bozo soutenir chaîne na biso. Lelo toye na likambo ya sifa, tosali ba recherche na biso kaka ndenge boyebi ici Botelo ya TV vraiment alukela bino kaka nde boyebi tolukela bino soki boza na posa likambo tosalaka vraiment effort ya kolukela bino. Sifa Lokwa azalaki star moko munene, azalaki pe azali star moko munene. Ba sifa ba batu mo babanda ba théâtre kala, babandi ba théâtre na bango lelo te. Ba sifa soto na sifa totala sifa Sharufa eza bandeko mususu pe batindi biso to luka vi ya Sharufa, mais toza déjà na contact na famille na bango kala te tokoyela bino makambo pe concernant Sharufa. Baza batu moko surtout sifa na Sharufa bazaki ba camarade moko inséparable, de bazaki ba camarade moko o bakoke ko kabwana te. Bazaki ba camarade mo soko moni sifa omoni directement Sharufa, soko moni Sharufa omoni directement sifa. Babanda ko jouer isika moko, donc ba umela ki vraiment na ki amitié na bango, amitié na bango ezaki amitié moko sincère, ezaki amitié moko vrai. Poto banda ko mona bango série sifa renyaka ezaka pe série o nani Sharufa a renyaka. Alors sifa azaki penza muta théâtre moko ya kala mama douceur, a jouaka théâtre na ye donc na douceur nyonso. Ba couple na ye na théâtre soki batie na Omar, en tout cas ezaki couple moko ebandaki ko simba toujours. So batie na papa Alain babandaki ko simba, peut-être na papa El Konde ezaki ka bongo bongo, mais soki batie na papa Alain muta bando simba na couple na papa El ko ezaki Sharufa. Ezaki Sharufa, mais sifa so batie na papa Alain abandaki vraiment ko simba na couple, so batie penjana Omar Kabongo ezaki vraiment ba couple préféré na théâtre. Donc soka zo jouer, soka ko jouer na couple, donc il faut Omar Kabongo azala wana. Donc sifa joua ka théâtre na kitoko mingi, azaki vraiment un artiste moko complet, donc a joua ka penja soki ça ja pesa le meilleur, a pesa ka vraiment le meilleur na ye. Mais lelo avandaka aboye star na biso jouaka lisusu te. Alors ebandaka ndenge nini po sifa Lokwa atika makamba ko jouer théâtre. Bande on a tout ça ba j'aime na vidéo so ezambala liboso pe okoti osabone esa nongi loko moto do ba j'aime na vidéo. En tout cas esalaka bien nzamba lola opambola yo oyo te j'aime na vidéo nzamba pambola do tout ça ba j'aime na vidéo esala kitoko makasi. Sifa selon ba rumeur tango ebimaki, selon ba prophétie oto monaka soki prophète mo soki emerbi abimisaka ba prophétie moko pona Sifa Lokwa. Bandeko nanga makambo toyebisaka bino ezala makambo oyo tolokota yango na nzela te, ezala makambo oyo tomonaka tokutanaka nango na ba réseaux sociaux oyo. Ezala bafani mosu omona moto mosu na poto abengi yo ayebisi yo kana lotaki boye pona Sifa. En tout cas na lotaki boye ntango bosala émission na confirmer directement ndoto nanga na lotaki. Alors ba prophétie mosusu toyaka oloba wake prophète moko a prophétiser ezaka ba prophétie mo ye lukuta te. Ba prophétie muso koyoka prophétie peno lobi te o pena prophétie ya solo, mais na ba prophétie muso ebimaka otalika lobi te o eza prophétie ya ba aventure, eza prophétie ya lukuta. To mona ba prophétie nyonso o ebimaka. Nde to uta komona avant ba prophétie wana ebima, Sifa Lokwa azala déjà malade. Toka serimo boy o Sifa zaki na zemi, o Sifa longoli zemi, o Sifa zaki na zemi. Série wana déjà Sifa Lokwa abunga ka déjà na monde théâtre.
azaka maladi. Il paraît-il que maladi na ye ebanda kouta ka soki kaka koti a jouer o ake tournage tango zonga il faut abanda maladi. Mais soki avandi na ye na ndako boazo tourner te abanda oza maladi te. Mais soki kaka Sifa Lokwa ake ko tourner théâtre omona abandi ba maladi esika maladi na ye ebandaka abanda malade abelaka vraiment Sifa Lokwa autaka vraiment na maladi abelaka akondaka voire même donc akondaka penza abelaka. Alors tanga banda komona na te na scène bat banda komona ete nde sikoyo ba prophétie ekoma kobima. Donc tango ka Sifa Lokwa bungaka na chaîne azomona na te na ba théâtre nyonso tomona sous Sifa Lokwa te abandaka vraiment komona na te. Tango ba nungu bandi ko bimaka pa na bango mo ba comédien ke Sifa zobela, Sifa za malade, Sifa zobela. Ale to yo komona siko ba prophète ba luka ba prophétie ba komi ko bimisa ba prophétie pour na Sifa Lokwa. Azala musika théâtre, azala musika ba comédien ba lingi ete. Il faut que tu aies une prière, il faut que tu aies une profession, banda ko bima. Bat babosana ki Sifa Lokwa banda musala théâtre kala. Banda musala théâtre anatikala akobela te. Atikala akobela te. Donc banda ka musala théâtre kala. Peut-être ayo bela kutu na tango déjà a umeli na carrière na ende maladi yo ko joye. Mais abanda ba musala théâtre na kala. Ezape na ba prophétie monsieur ebimaki ke Sifa Lokwa alingara mobala batu nde yango mwa mosana bande ko faire souffrir na ba malade nda bande ko bwakeli ba malade kidi wana ba combat ba ebele ya ba prophétie o ebimaki pona Sifa Lokwa. To bande ko yoka ngo kaka na internet awa tozoleka totala na bandeko musu bazotia ba émission tozoleka tozotala ngoti na ba Facebook tozoleka tozotala tozoyoka to bande ko yoka kaka ndenge makambo yango ebande ko kendela. Alors eumelaki vraiment esalaki batan ebele Sifa bande ko mona na lisusu na réseaux sociaux te. Mais tangu Sifa Lokwa amonanaki na réseaux sociaux biso nyonso tomonaki ye toyokaki ye ayaki ko remercier batu. Ayaki kosenga ba merci na batu nyonso o basalaki ke o babande ko ketala ye o babande ko bondela pona ye. En tout cas asengaki ba merci na batu nyonso tanga komaki bien. Naza kutu na ba audio voire même ba vidéo wana awa o Sifa Lokwa asengaki ba merci na batu nyonso bayaki kotala nga na moment o nazaki malade bo soutenaki nga botikaki nga ite atangaki kombo ya ba comédien oyo bakendaki kotala ye. Bakombo o atanga kite ezaki ya ba ope bakenda kite. Mais quand même azwa kitana ye ya otanga kombo ya ba comédien nyonso o ba soutenaki ye o ba soutenaki ye spirituellement, moralement, physiquement, a souhaitaki vraiment financièrement en tout cas a souhaitaki atanga ki ba kombo na bango a remerciaki bango na geste o ba salaki banda ba kombo parmi bato Sifa tangaki. Omar azaki na kati Siara Masiala azaki na kati Ndeko Liza azaki na kati. Donc atanga Sila Bisalu azaki na kati Belvi Kant azaki donc atanga ki penza kombo ya bato ba soutenaki ye bato babande ko ketala ye de temps en temps bato bazalaki proche kotik bato batika ki ye te o ba soutenaki ye atanga ki vraiment ba kombo na bango. Tolandaki makambo wana nyonso bato musu bayaki kolobaka te botika via Sifa Lokwa zobela te azaki na maladi te ezaki lukuta. Bato nyonso bayaki koloba sans ko vérifier bazaki lukuta Sifa zobela te Sifa abelaki car ye moko ayaki ko bimisa ngona munoko na yeke azalaki maladi me batu basutenaki ye atangaki bakombo na bango. Alors, après maladie ya Sifa, azaki mutumoko azonga na scène. Après kobela na ye, après makambo na nyonso, Sifa c'était prévu azonga na scène aya ko tourner. Tomonaka ye atournaki film moko na SB, atourna film moko e pasi la bisalu. Après maladie na ye. De tango ayoki bien, tango moniki santé bongi, santé zongi makamno se zongi bien, atourna ki film moko.
na sila bisalo. Alekaki atunaki. Alors tango atunaki filme wana, tango asilisaki tournage wana, en tout cas, Sifa Lokwa d'abord azwana o mobali. Akoma na mobali na ye moko ya bien, mobali na ye moko atyaye na ba standing ya bien, mobali moko o akipaka ye très bien. Alors tango ka Sifa Lokwa asilisaki tournage wana, bato baluka ko bimisa ba prophétie. Balinga ba bandal suko bimisa ba prophétie. Ba prophète o toye barate, bazaka ya lukuta to ya solo. Ba prophète o babimisa ba prophétie toye barate. Est-ce que ba prophétie ngo zaka ya lukuta to ya solo? Kande na ute ko ebisa bino ne bandele émission o eza ba prophétie mususu e bimaka. Omoni pena prophétie ngo ya solo. Mais tellement ba prophétie lukuta ba faux prophète ba koma ebele. To koma soko joazeli o prophétie moko boye. Kota vraiment na mozindo lo sambo yo moko. Banda obondela nzambe na solo yo moko. Ce qui za prophétie moko ya bien, senga nzamba lakisa yo moko, omona nzamba olakisa ngo yo moko. To koma obondela bongo. Tango Sifa Lokwa atunaki kaka na SB. Bato bamoni azongi sous visibilité na monde théâtre. Ba prophétie bandeli suko bima. Oh Sifa, nzamba lobi zala musika ba comédien, oh nzamba lobi boy. Tango batu baolo ba prophétie wana batu bayebete ke Sifa Lokwa a comédienne. Musala na ye abandango kala. Kala wana à l'époque tanga banda musala na ye. Ba prophétie bimete. Kala banda musala na ye ba prophétie bimate. Mais tant que ba monie les sous na réseaux sociaux ba prophétie bimaki. Alors Sifa comme azo mobile na ya bien mobile ne tangwa moni ba prophétie bandi ko bima eza mibali musu balinga buzo ba te pona basi na bango. Eza vraiment na mibali musu ba supportara buzo ba te. Yango to ebisaka bino toujours ba star na biso ya koza la star. Mais mobile na starté. Alors il y a aussi porté miniature, il y a aussi porté des missions, mais mobile na aussi porté des missions te pour a starter. Wana to ebisa bino. Ce que ça non couple ba star, moi ça na star mobile a star. Alors ata botie bango na miniature. Ba supporter na bango pour ba kota da miniature tongo. Mais mibali misu o ba kota no miniature te. Tango bo tie na be mission botia mwasne na bemission et sale mabe et sale pasi. Yango bomona Sifa Lokwa joa sute azwa mobali ya bien, mobali na ye aboya ye na entourage ya bata théâtre. Mobali na ye apekisa ye makamba théâtre. En tout cas mobali atelemela ye na entourage ya théâtre. Amona ka ye sute. Yango bomona Sifa Lokwa avanda na ye même na ba matanga théâtre Sifa Lokwa amona na kati. Kande baloba le mari et le chef de la maison. De so mobile no lobi ke na mona ote autosa o mobile lobi na ye po mobile nde aobokola ye po mobile nde aofutele ndako po mobile nde aolesa ye. Tango alingi mobile na ye ana droit ya otosa nyoso o mobile aoloba na ye. Mais en dehors à théâtre ana ba vie na ye musu o amenaka ana ba source na ye mususu o epesaka ye mwa 1 franc ezali. Atika na ye théâtre avanda na ye na libala na ye aza na ye na mobali na ye azwa na ye mobali moko ya malonga. Mobali wana vraiment asokipara na ye. Azape mutu munene na gouvernement na biso moyeto tanga kombo ezati. Donc a mutu munene akipaka ye yango wana bomoni Sifa Lokwa ajuaka na ye lisusu te. Do ba pekisa na bango ye ko jouer. Na ba profession ba lukuta bande ko bima awa esalaka bien te. To mona Baby Donjwa tangu nzamba kitela kiye tangu Baby Donjwa nzamba fongola kiye misu to mona ki baby amona ki ba makambo ebele. O ayaki na réseaux sociaux ayaki koloba. Mais peut-être non a joué maîtrise nango vraiment bien te. Mais to mona ki Baby Donjwa tanga ki kombo Sifa. Alobi ke tous les prophéties o babimisela ma Sifa ezala ya lukuta. Baby Donjwa a confirma ki yango.
akonfirmaki yango ke prophétie nyonso oyo bomona eke ezongi koto o sifa asali boye o sifa kutu nzambe alobi akokufa o sifa nzambe alobi boye bebi donjo alobaki yango ma profete ezo abimisela bato baprophétie wana ye baprophétie neka ezalaka ya bacomédien non tomona eta ye o prophétie na nga nazwi mpona mutu boye baprophétie na ezalaka bacomédien na basala nzambe ezalaka kaka Moïse Mbiye nzambe alobi Moïse Mbiye nzambe alobi talaka mutu aloba meme Moïse Mbiye abimele na chambre na ye donc eza na baprophétie mosusu omona otali mutu aoloba prophétie oseki kaka mpo na nga prophète eza koya te na prophétie moboye na réseaux sociaux apelisi caméra alekisa yango na YouTube pour que monde mobimbe yeba ke ye azwi lisifa prophétie ke ye azwi li Moïse Mbiye prophétie ke ye azwi li intel prophétie tomona prophétese wana ndenga ya kosaba émission na YouTube ndenga yaka na YouTube kosaba émission na nzambe alakisi intel nzambe alaki est-ce eza digne na mosala nzambe a opesa moto prophétie na émission est-ce eza digne prophétie bapesa yango na émission est-ce bapesa prophétie na émission pourquoi pas tanga zwaki baprophétie akende koluka sifa po baba star na biso so luki bango ozwa ba numéro na bango ezali bana ba famille bana ba proche soko luki bango okozwa bango est-ce akende koluka ye luka ki était mais directement prophète wana tumuna ki ye apelisaki caméra ayaki na ba prophétie na ye alobi peut-être pas yokaki ke sifa malade tango amoni sifa aye kosala sous théâtre kuna na SB epa ya sila bisalo tomonaki ye tangu kaka ayoki ke amoni lisusu sifa loko abimi lisu na internet aye lisu na baprophétie na ye tomonaka ye or basifa bana bapage mais prophète ana bato balobele na bacommentaire pourquoi po lukaki sifa soit pourquoi po kende na page na yo komeli bana ba Facebook bana ba Instagram prophète ana lobaki na ba Instagram na ba répondre te na ba Facebook na ba répondre te siko tant que prophète tant on moni ke ba répondre te luko ye ba luka membre famille na ye luka ye po ba star na biso so luki bango omona bango ba numéro na bango soko luki ba opesa yo ba numéro na bango ezalaka mais ayaki directement na ba prophète ba prophétie na ye na internet toyoka ki panzana ki mokili mobimba mais na minute opona bato bazo se déranger sifa loko abelaki ya solo mais na minute aussi faza na ye kitoko makasi ana ye na santé na ye ya bien malade eza lisu te kitoko obino boyebela sifa ana ngoka ti lelo anjuluka te ana eka bebe kitoko na ye eza me na monde théâtre nde akomaka na ye lisusu te selo ba information ezaki mobali oyo yazwa aboyela ye na bamisala wana boyebika bamisala na bango théâtre eza bamisala mobo eza public surtout so mobali ana zuyo amonaki ope na théâtre sepeli na alingi yo alors abangela okopusa na sina théâtre omwa loka mobali mususu akoya pe kosepela na yo aozwa yo donc mobala sifa vraiment aboyela sifa na théâtre yango bomonaka sifa lisu te talaka barole ajuaka soko ajue couple na tonton o barole bajuaka na omarka bongo siko so mobali wana penza aza na ye pe ya mutu ya théâtre te eske akosupporte so mobali wana ane kwa babata zuwa makasi eske akosupporte yango aosupporte baseni wana aosupporte nyonso o sifa ajuaka na omar aosupporte yango te alors sifa ana santé bien sifa ana e bien a maladie te maladie eyaki me na minute oyo maladie se silaki aza na ye soki mobali na ye aaccepte aacorde ye azonga na théâtre tomona sifa azonga na théâtre tomona ye bafani na ye oyo bamitungisama so mobala sifa aacorde sifa azonga na théâtre tomona ye azonga na théâtre mais soki mobali na ye apesi ye permission te azonga na théâtre en tout cas azonga pe na théâtre te
mais elingi koloba te ke ndenge sifa alimwe boye a maladie grave, a maladie te abelakisi abikaki ana maladie te topesaka ata na temps soki mobali na ye alembisi azongisi ye na théâtre tomona ye na théâtre mais soki azongisi ye te en tout cas wana tokomona lisusu sifa te yo oyo ozomisi ye yo oyo ozomake sifa kota na batéâtre ya kala okomona sifa jouaki kota na théâtre ya SB oyo sifa utaka kojoue ntango ayokaka bien ntango abongaka omona ye otala ye kuna mais pour le moment apemi nanu aza na ye na ndako na ye azosokipe na oyo etali libala na ye azosokipe na oyo etali mwana na ye azosokipe na oyo etali mobali na ye pour le moment mais mpona mamba théâtre en tout cas aza nanu lisusu te merci na bato nyonso oyo balandaka Ixi Botelo ya TV wana tokomi na suka ya analyse na biso alors merci na bino nyonso oyo vraiment bozalaka wana tina suka ya émission na biso mpona kolanda biso nzamba lola apambola pe abatela bino bandeko na nga kande toyebisaka bino vraiment soki eza mbala liboso okoti na chaîne na biso au liker, au commenter, au partager. Surtout qu'au partager et au malamu mingi, au s'abonner, en tout cas, aux ala décider, tant au s'abonner, au finir la cloche à notification pour que aux la notification, y a ba émission nyonso oyo, toko kotisa na chaîne na biso. En tout cas, tout ça ba j'aime na vidéo et au sala bien. Tout partager vidéo et au sala malamu mingi. Merci beaucoup la famille ba o nyonso bazalaki wana ba yangai ba o nyonso ba pesa kama toi na bango pona kolanda biso en tout cas bo rester toujours wana kolanda biso donc rester toujours branché chez Ixi Botelo TV et bo zala toujours wana pona kolanda biso et ko sala malamu mingi. Wana tokomi vraiment na suka ya analyse na biso yango wana topesi bino nyonso ba mbote pe ba bisou esika nyonso oyo bozali. En tout cas, ba o bazana misala, musala malamu, ba o pe ba na ndaku, journée malamu, ba o bazo lia na minute, ba bon appétit na bino, kakande tolobaka. Ba o bazo sala prière na minute, oyo, bobo sanarate, kotiara pe chaîne na biso, na maboko ya nzambe. En tout cas, e ozala malamu mingi. Na lingara bino mingi, kara ndenge bino pe, bo lingara biso. Alors, ba o bazo continuer na kokomela biso, en tout cas, bo continuer toujours kokomela biso, ba o bazo senga, ozana posa ba yela o star na yo o lingaka numéro na biso ezawana komela biso na numéro na biso to yela yo star na yo oyo o lingaka. Alors merci beaucoup na bato nyonso oyo vraiment balandaka biso. Bisous, bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixi Botelo, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeto.